Réalité ya bana kino. Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karatakate. Ya on a bien yo. Jima mukende Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié parce que Kin et l'équipe partout et l'osako et liboso ambongo mosanto azate c'est ligne donc Kardasha ils sont nolo bisous bye bana Kin ke bana jago zapé so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zapé te so kuta nango check ovandi. Mardi et l'âme na bandinyo ce magazine KNB oezo les baté copé ça vient vraie réalité à ville à Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit mon konzi bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que au balandi on a besoin. Pas on a pas quoi. Nous y avons cru. Mais ce que mon konzi lobby abi bon likamba ko pona au salaire yo oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Tout pour l'édition de Bichou à Mokolo Lelo, na Jean-Marc Abounz Azalaki destitué na poste nae, ya vice-premier président et assemblée nationale et si quand 289 députés nationaux, ba voté qui pour, P17 ba voté qui contre. Voilà un reportage Yanata Siata. Jean-Marc Kabound Azalaki destitué na poste nae ya premier vice-président et assemblée nationale na issue ya séance électrique. Lors ya séance électrique yango kutu bagarre et bimaki entre ba député ya IDPS pe misusu po baboyaki lisolo ya destitution ya mutuna bango 520 giga. Donc et yindaki mabe po ba menace bitumba pe suspension ya plénière et salamaki pour un moment le temps ya ko calmer ba esprit. Ba député ba soukaki na ko voter pe 289 députés ba votaki pour P17 ba votaki contre 9 nde ba s'abstenaki sur 315 députés oyo bazalaki présent na plénière yango. Par conséquent, l'Assemblée nationale a adopté pétition pour la vigilance et honorable Jean-Marc Kabound na ici à vote yango et salemaki très tard na butu. Après destitution na Jean-Marc Kabound a commenté ki yango na kolobaki. Et ça surprise était pour nanga il a kisi passage en force ya FCC oyo il a kisi preuve ya complot babandaki pe eke musika kutu pour la décision te mais ya minene. Mais en vrai Tshisekedi na bimi na poste wana mutu likolo pe na conscience tranquille. Mais kasi esengeli koyeba ke poste oyo ezo revenu toujours na UDPS. Pe na décision oyo ya Jean-Marc Kabound, président de la République a perdre mutu ya makasi na bureau ya chambre oyo eza dominé na Front commun pour le Congo, coalition ya Joseph Kabila oyo bazo partager pouvoir ensemble. Kasi quelques heures avant plénière, président Félix Tshisekedi a yambaki présidente et Assemblée nationale Janine Mabunda P. Masolo na bango ezalaki centré mingi sur bonne marche ya ba institution ya République ndenge président de la République a solo la kinaye. Fidèle na Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound azala plusieurs fois na opposition na batu ya FCC ndeti na novembre eleki déjà certains élus ya FCC ba bandaki déjà qu'on préparait procédure à destitution après ba propos naie jugé des polémiques à l'encontre de Joseph Kabila Kabange, autorité morale ya FCC. Côté na bango pe UDPS Nandela ya secrétaire général nango Augustin Kabuya alobi ke réaction ya parti sur dossier oyo ezoya na mikolo ezali koya pe alobi lisusu ke décision ya Jean-Marc Kabound et kozala na ba conséquences politiques sur coalition FCC cash.
Secrétaire général ya IDPS Augustin Kabouya akendaki na base ko calmer population oyo batomboka ki ndenge ba destituer Jean-Marc Kabunzi. Pour la reportage ya Hervé Zaka na Sonia Kayua. tokopesa mot d'ordre okani olanda babiloko bato ebele bayawa baza bato na biso te. J'ai convoqué une réunion extraordinaire aujourd'hui tobandaki kotambola na bato bahypocrite po babandaki kosala semblant ke baza na biso. Bato ebele babengi nga na nzela singa banda butu pesa position nalobi na kopesa nano te soki tosilisi réunion awa nazokende kosala rapport epa mokonzi na biso nyonso soko nyonso baza koyebisa bino eza lokuta bongo soki bayebisi bino ke mokonzi ya mboka ye nde apermettre eza lokuta lobi na 6 heures po bato balinga kolobono mpona nini soko toloni na mokonzi ifalo pena lobakango bongo mo général lobi na tongo po bozotia makelele oboyoka mpe na lobi na tongo na 6 heures mokonzi ayebisinga matako toyi na mataki na oya tosololi ntango tosilisi ndayambi mabunda tokutani na ye nga nazobima ye azokota mokonzi ayebisaki bango basala biloko basali wana bato bakosa bino te nde yango naza koyebisa bino bozala kinya tuna bango balobaki o kabunda alie mbongo bino bosi bomona moto oyo aza mpona kontra FCC basala makambo basalaki lobi nga nayebisaki bino ke nakotikala awa na parti na bakombatant ndenge nazali awa soki ezalaka mpona banomination mikolo nyonso baordonnance bazosigne mpo ninga nazokende te nalobi nga na bakombatant kaka awa natikalaki mpona babuso banyonso bakomi kosala oyo réaction na biso ekoyebana. D'abord, bino ba jeune na bengi comité ya Ligue des jeunes bangoy bazali awa. OK. Na bengi bango ba président na bino Ligue des jeunes bangoy. Na yebisi bango ba pote. Ba fédéraux na ba sectionnaire. Ba cellulaire. Balobaki que non. Secrétaire général azui famille na ye atie na ba cabinet na tunaki ebele. Bokende ko vérifier bosala ba enquête na bino pour rétablir la vérité. Batikala kopesa bino rapport. Batikala kopesa bino rapport. Mais ceux qui nazala kana posa akotia famille nanga, na ninga ki nazala ministre. Mais na lobaki ngana zotikala na ba combattant, konyo komana bango. Yango nazolobe bino boy. Bozala kinyo, botika police asala musala na ye. Ngande na bengi police, waya po na ju information que la muka bango nyose na FCC batindi bato na bango awa nga na banda nanu réunion awa soki esili mokonzi ya mboka azozelanga nakende kosala rapport après nakozonga na sali bino restitution. Tokeni malamu tokeni malamu micro ya KNB ekitaki na terrain boyoka population ndenge ba réagir par rapport ya destitution ya Jean-Marc Kabunzi na ba turbulence FCC bundisi FCC luki et corrompre ba kokite tina niveau akufisa mwana sore batu baye barate atikala incorruptible til ne lope autorisé impossible au corrompre ye GFCC zagana ngwezanini bosangani bozo travailler ensemble objectif na bango ezali ya ko manipuler yo ya ko obliger yo idéologie na bango yo il faut ondima yango. Comme Jean-Marc Azak incorruptible, atikali kondima yango te, c'était pratiquement impossible ba longaye. Et puis, eloko tozolobela lelo destitution ya Jean-Marc eza eyebanaki déjà. Bango objectif na bango ezalaki soki tokotisi congrès tolobela makambo ya coronavirus mais député moko kobima ko soulever motion oyo kozala po baluka ba destituer nini chef de l'État qui a violé constitution. Comme Jean-Marc a compris babiloko wana a sauté bango le premier à l'Ekina Top Congo à lobby ba vérité. Comme mission na bango ezaki échoué ndete bango liboma tipo na ko créer babiloko yo nyos. Bino bokize Jean-Marc pourquoi ekoloba buzo ba wana ke o 7 millions. Mais muto fa bakanga ya sambaka. Bino interpellé été
à se justifier. Maman, pétition, pétition, et ils ont la fausse signature. Oh, la loi dit, usage de force c'est l'arrestation. Chaque membre a une motion, pétition, Aza na poursuivi la justice. Pe Aza président na l'obité na makamye ya pétition wana. Bosali pétition bolori chamak. Est-ce que ils li pena bilomo pena ba journaliste? Est-ce ils allaient hors la loi ou bien ils allaient na kati ya loi? Bazana Céline Mobimba, ils allaient représenter na ba entreprise nyonso, na ba ministère nyonso. O bazana osala crise peut Félix Alonga te. Quant à cette OBC Bangoboy, Bissopé, 37 ans d'élite, nous nous sommes préparés pour la bagarre. L'article 148 de la Constitution le dit. En cas de crise persistante entre le gouvernement et le Parlement, les chefs de l'État, peu après consultation du Premier ministre, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale promulguer la dissolution. Et beaucoup vont se demander, élection au Salem à 60 jours, est-ce que Félix a un moyen? Azana président Seni, Azana Bidje? Non. Wana to raisonnement on a déjà tout dissoudre le Parlement. Parce que en coalition, si on était vraiment en coalition, FCC Balinga qui va la même propagande à Félix Tshisekedi. Pour tout l'accès, va prouver biso que non, biso ba papa po. Le papa maintenant, na mariage au papa Ezali, mon conjoint a la signature na ordonnance. Bango bazabasi. To sali coalition. Tozo landela bino malembe. Boyibi bambongo, lokola bomoni ke justice bandi. Bakanga ba miyibi bobandi ko sala sikoyo kabunda koma lokole loko la bino te botika la biso ba justice bokanga intelité po kabunda tikala vice présidence to yebi ba jenyonso ezake no kabunda akoma lokole loko mo jouer soki bolingi bokanga mutu tele to kolongola kabunda chef d'état la bidi bokele na misala démocratie longa kaka bosala ne bomoni justice yo sala musala yoka son parlementaire debout ya IDPS yepé à Sololi pour un reportage ya Hervé Zaka. Monge koki tolongo le système ya kabiliste o evanda depuis des années. Il y a système ya viol, ya vol o basala des années. Bazaba nani. Bazali bat oyo bazobo ya kabunda puisque kabunda a empêché moyen de bayi bakambongo ezalité azali ko empêcher bango na makambo ebele. Yango moni basali pe vote bakayi ko sala mo nini na butu. Papa vote pour la situation soi-disant va voter en aboto. Le quoi le bino voter en aboto biso ko tolo bana moi na sengi na peuple congolais na sengi na ba congolais nyonso ba combattre au moment où on vous parle les mouvements et telemi partout bisika ah ouais na 10e to telemi to zo banda ba action ti to koyoka ke ba tout FCC pazani donc to sengi na minute oyo le quoi le garant de bon fonctionnement atikela bino temps Janine Mabunde ba bengi pas président de la République après ça matoy Mateya ateyo kete il faut to sala musala ndenge sengeli voilà idée ya Kabila bato FCC bomoni MLC to sito le baka kala MLC na FCC na PPRD ezali est égal une seule chose ngonge koki peuple congolais méchant donc ngonge koki oyo bakokufa bakufi oyo bakotikala batikali bibeba oyo koya eya ngonge koki méchant kabunda longwe to le bipona kabunda te puisque dès lors kabunda longwe c'est la vieille coalition qui le coalition qui tozo bandena maintenant dissolution ya assemblée nationale na sénat président biso tozo somba cadena à partir d'aujourd'hui tozo banda action ya makasi le quoi le bango batumboli biso pe to le bito ko croiser les bras te tozo banda scope action tozo qui te sur terrain to ko banda comment ko sala ndenge nini ya ko empêcher problème na bango ya ténèbres. Ce sont des gens animés de mauvaise foi. Ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui ont pillé ce pays, laissé le pays par terre. Ce sont des gens qui ont tué des gens, massacré le peuple congolais des années. On en a marre. Fini match. Totelemi lokole motumoko, lokole bino bonuki biso, ngonge koki, boyoka kayi de pese mbala liboso. Lokole bino profiter biso na confinement. Donc c'est ça le moment. Président Fachi et Sika Zali, stratégie Zali, toyeb sabinote. Okoyoka déjà et là tozana motozoka na minute oyo. Nazo c'est une information dissolution États-Unis à prendre acte. Alors là oui nous prenons acte. Merci. Nous allons aider Fachi pour la bonne gouvernance. Nous allons envoyer 50 militaires
au niveau de l'Assemblée nationale. Américain a yebi lingala te. A yebi français te, a yebi anglais. Pour expliquer ni. Quatre éléments ya groupe armé Kadeko bazali neutralisé na ba combat o esalemaki na groupement ya Buba na territoire ya Djougou na province ya Ituri. Voilà na reportage ya Natasiata. Kadeko bazalaki neutralisé na ba combat oyo pozaki lundi 25 mai 2020 ba FARDC na groupe armé yango na Demada na groupement Buba na territoire ya Djougou. Selon porte-parole ya armée na Ituri, 5 militaires ya FARDC bazalaki blessés par balle. Plusieurs localités oyo ezalaki occupées na ba groupe armé yango et comme sous contrôle ya mapinga ya mboka ndenge lieutenant Jules Ngongo alobaki. Ba attaque esalemaki na ba localité oyo ezali pembeni ya Lac Albert entre autres na Recho, Ndendei Dadaru. Ba FARDC baso continuer ko traquer ba hors la loi oyo na ba mboka misusu esika ba groupe armé yango ba sanganaka ndenge porte-parole ya FARDC na Ituri abakisaki. Kasi alobaki peke ba entité misusu comme Kango, Muvaramu, Tara, Songamoya 1 à 2, Ziga, Pegobu, bango pe bazali sous contrôle ya FARDC déjà. A précisé ki peke ba soda ya infanterie bazo appuyer na ba oyo ya force navale nde bazo mener opération yango na yango nde esalaki ke 4 assaillants bazalaki neutralisé na Demada village ya groupement Buba na secteur ya Walengu Pichi. Alobi ke ba assaillants yango batielaki ba soda ya FARDC embuscade bitumba ebundami nde ba neutraliser groupe yango. Eta ya ba soldat ya FARDC oyo bazalaki blessé par balle ezali malamu pe bazali hors de danger ndenge porte-parole ya FARDC alobaki. En tout cas, forces armées ya République démocratique du Congo musala kitoko pour RDC et loko makasi Kinshasa et l'équipe partout. Après audience ya lundi 25 mai, procès Kamere et consort bakombo mususu ebimi ba témoin oyo esengeli ba répondre na ba question ya ba juge na audience prochain oyo ekozala le 3 juin 2020. Na deuxième audience publique na procès ya programme ya 100 jours ya président de la République na chambre foraine na prison Makala et salemaki lundi oyo 25 mai 2020. Tribunal ya grande instance ya Gombe et entamaki instruction en prévention détournement ya ba deniers publics na fond nango. Ba juge ministère public pe partie civile ba posaki ba question na prévenir Vital Kamerhe pe Jamal Sami sur notamment validité ya ba marché conclu na cadre ya achat pe livraison ya bandaku préfabriqué. Nyonso na tribunal ezalaki déjà composé. Parquet pe république notamment atunaki na prévenir Vital Kamerhe ke na ndenge nini a procédaki pour na ko retenir société Samibo pour na marché ya bandaku. Est-ce que akoki ko déterminer ba tâche na ye en tant que superviseur na programme ya 100 jours? Nani azalaki ko présider ba réunion ya ba superviseur ya programme yango? Na ba question wana nyonso directeur ya cabinet ya chef de l'État a répliqué ki mbala moko ke ayebite pourquoi azawana liboso ya bazuzi. Ezangate mutu na ponaki Samibo mais plutôt ancien ministre ya développement rural Justin Bitakura. Tozalaki au moins na 10 réunions ya ba comité ya ba superviseur na présidence ya république pe ezalaki directeur de cabinet nde azalaki ko présider ba réunion wana nyonso na kombo ya président de la république ndenge prévenu Vital Kamerhe a répondaki pe asengaki lisusu liberté provisoire. Pona Jamal Sami ye asengaki na ba juge bakita sur terrain na Kanchachi pona kosala constat sur bandaku oyo déjà asali selon défense na ye. Plusieurs conteneurs ya bandaku ezali bloqué na Dar es Salaam faute de paiement na gouvernement. Bazo fundangai na yibi 57 700 000 dollars oyo nazwaki par voie bancaire. Menga na yibi eloko te ndenge Jamal a affirmaki ke azwaki mbongo wana pona misala mususu. Mais Libanais ayaki kolakisa ba document pe ba facture oyo ezalaki atana lien moko te na ba contrat légalement conclu ndenge partie civile ezalaki kosenga ye. Pe chaque partie na procès yango a sollicitaki na tribunal
Comparution ya ba témoin na bango en charge pe à décharge na prochaine audience pe liste et salamaki pe ezalaki dressé déjà. Ezali bongo madame Amida Chatur Kamere, Soraya Mpiana na ministre Justin Bitakwila bango nde bako comparaître na prochaine audience oyo et kozala le 3 juin 2020 prochaine. Kinshasa et l'équipe partout. Voilà la réaction sur procès Kamere et consort. Reportage ya Nata Siata. État que cabinet à chef de l'État à lobby ya s'occupaki na mbongo te aboyango atangaki bato oyo babane ko s'occuper na mbongo pona 100 jours ezaye moko te atangaki ministre à budget atangaki gouverneur ya banque atangaki bana bato ebele mosunde na bosani atangaki Amida na Soraya bana problème te ngai il paraît que ne ba yibi ou ba détourner mbongo eza te Amida eza ye bazo sambisa ye procès ba lobby lundi ba continuer procès ba koya na ba témoin Amida na Soraya ba na droit ya koya likambo ana te eza makambo ya Vital Kamerhe pona ngai eza likambo ya Vital Kamerhe pona Amida na Soraya ya na sens te on est comme quand on défier justice moto bokangaki ye mto asinyaka mambo ya mbongo sio komi ya mwasi ekomi ya mwasi na bana ni ona prison na ye ou liberté provisoire ya Vital Kamerhe total la justice biso nyonso tolobi ke justice azala indépendante donc justice azali neutre soki amoni ke nir ezali boye ezali pona gauche akopesa na gauche nir ezali pona équipe droite akopesa na droite totalela biso nyonso kaka justice. Amida il faut samba il faut samba maintenant eloko namonaki lettre ya nani apo akamati anilaki marché ya Bitakwila anilaki marché le marché est déjà exécuté avant, il y a éronilé. Il n'a pas fait autorisation, il n'a pas investi comme directeur de la cabinet. Déjà, président de la République, il a investi. Il a directeur de la cabinet, il y a une année. Le gouvernement a tombé. Qui a autorisé Mbongo Bima. Il n'a pas fait sa liberté provisoire. Bon, si Mbongo va taxer, on va foutre. Il y a Moussalani. Batax va foutre la moto, la moutou, kabani, tout ça. Et mon en tête. Et si tu vas faire sa liberté provisoire, mon kewa. Mon moteur fouti taxe. Alors, écoutez la boulot tout et coupi. Montrez tout et retirer le long way. Pour faire sa liberté provisoire, il faut avoir la barre et il faut avoir un tabasili ça. soki ayebi pelake asima mbongo na biso ya Congo mpona kati ya mbongo wana ezotala Congo mobimba mais azwaka motema malamu ya kozongisa kaka mwa mbongo so bakolibere balibere aza pere na biso mais soki azongisi mbongo te wana pena tokondima te mpona biso toya bakongole wana eza mpona bolemo na biso ya bakongole. Coordonnateur ya KNB azo continuer toujours kotika espace gratuit pour na nyonso o bazala message pour na sensibilisation ya coronavirus. Bandeko na ngai ya Kinshasa, bandeko na ngai ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave, mboka na biso ezali na souci, tozali na problème o ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali ko sala déjà ba mort bozali koyoka o ezali koleka na Italie yango na biso en tant que ba leader d'opinion biso en tant que ba serviteur na bino o to serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement.
KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge elongo bani boyebi ke bolandaka biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message Joana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres vous allez ko passer boko ko tinde la biso yango à travers numéro oyo affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso oyo ezali à travers Kinshasa Mobimba et yakuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso tolonga coronavirus. Évolution ya coronavirus na République démocratique du Congo et kokisi déjà 2003 kabola na reportage ya Natasiata. 42 cas qui confirmé na date ya le 24 mai eleki na kati ya concession ya communauté des femmes messagères du Christ CFMC située na 17e rue Limete Kinshasa. D'après ba même source, chef ya communauté a prometaki na équipe ya riposte ki bako respecter pe bako faire appliquer ba recommandation ya comité ya riposte. Ezali pe notamment confinement ya concession pe renforcement ya ba mesures barrières pe ko améliorer ba installation sanitaire. Kasi équipe ya riposte ezo déplorer une fois de plus nombre ya ba incident contre ba équipe ya riposte sur terrain oyo ezo continuer ko matana ville ya Kinshasa. Parmi ba incident yango eza na ba séquestration, ba violence verbale, physique, même ba menace de mort. Na bulletin na bango ya le 25 mai 2020, secrétariat technique ya comité multisectoriel ya riposte contre COVID-19 et renseigné que 106 nouveaux cas et ezala qui confirmé na République démocratique du Congo. Si 106 cas, 90 eza ya ville ya Kinshasa o ezali considéré comme épicentre ya pandémie na pays. P14 ezali ya Congo central, deuxième province la plus touchée. Na yango total ya baka depuis début ya pandémie na mboka na biso et commis na 2403 cas d'après cas quand même bulletin. 3 nouvelles personnes bazali guéri nde et commissi total ya ba guéri na 340 pe patient moko akufaki pe total ya ba décès depuis début ya pandémie ezali na 68 pe 1549 patients baza en bonne évolution tandis que 333 cas suspects eza en cours d'investigation. Kinshasa et l'équipe partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Betesco toujours na cadre ya kosunga population asali miliki kitoko na kombo ya polo pe ezoteka partout. Grâce ya Beltexco, miliki ezali lisusu l'XT na mabota ya Kinshasa, lait en poudre, en sachet Apollo, et yeko résoudre problème ya komela tito café sa miliki, toma ya lobo. Donc, lelo na Kinshasa, soki omeli miliki te, ezali faute na yomoko. Apollo, lait végétal oyo, ekosalisa bana kitoko ekopesa mikolo énergie pe ekosunga lisusu bakolo bakitisa mitema malamu. Komela miliki Apollo ezali kotonga nzoto na yo 1000 fois. Ezali kobakisa ba immunité na corps na yo pour tous la résistant na mopepe nyonso oyo ya microbe ateke nzoto na yo. Donc miliki Apollo ezali kotekama partout na ba boutique na ba ligablo na l'alimentation au coût de milk Apollo en sachet. Les milk ezali moins cher mais qualité est bien.
Miliki Apollo, Miliki Kitoko. Désormais, pas de complexe à Kinshasa pour Beltesco à Pessi Congolais, occasion à Komila Miliki, Ndenge Olingi. Kasi Miliki Amoni, Apollo, Kitoko Makas. Évangéliste Claude Kabundu Alesa akendaki kotala évêque Mukuna na prison centrale ya Makala mokolo ya lelo. Polanda. Nazangaki bilamba olatisaki nga. Nazalaki malade oyaki kotala nga. Nazalaki na boloko oyaki koluka ngai. Maloba ya Bible na Matthieu 25 verset 36 oyo nde évangéliste Claude Kabundu Alesa asaleli pona kokende. Kotala évêque Pascal Mukuna na prison centrale ya Makala. Ya solo ezali rare komona ba pasteur kotala moninga na bango na tango ya pasi. Kasi oyo Kabundu Alesa sali elakisi penza bolingo na évêque po évêque aza penza na besoin ya soutien. Kinshasa eleki partout. Bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine KNB kasi comme na suka soki bosepela kine édition ya mokolo lelo. Bopesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya KNB na sima caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka double pro. Na réalisation tozalaki na Nata Siata coordination ya Dimi Mukendi. Kaka ndenge tolobaka bobo sanaka te ko s'abonner massivement vraiment la chaîne YouTube Kinshasa la biso. Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.